Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers abonnés, chers internautes sur Vision Plus TV, c'est le seul et l'unique rendez-vous d'actualité chaque semaine. Analyse pertinent avec des professionnels de médias, des journalistes et pourquoi pas des hommes politiques et des activistes également. Aujourd'hui, c'est un grand honneur, encore une fois de plus, de recevoir Mwanamboka Jakindala Oazali, secrétaire national adjoint. Il y a ensemble aux plateformes, il y a Mwanamboka Oazali qui soutenir candidature, il y a Mwanamboka Moïse Katumbi Oazala qui gouverneur, il y a Katanga. Je m'en vais d'abord dire bonjour Mwanamboka Jakindala. Ouais, bonjour Lukonka, Naza secrétaire nationalité, Naza secrétaire général adjoint, chargé à coordination et à jeunesse, na plateforme, na méga plateforme ensemble pour le changement. Alors, d'abord, question liboso zali oyeba lelo Mwanamboka Jakindala elo liboso zali oyeba réaction na yo zali d'abord nini personnellement na point de presse il y a Mwanamboka la mère Mende na tongo ya lelo par rapport à la rencontre au président et à France Emmanuel Macron azwaki na ba président mosusu ya Afrique. Bon, je ici Hermoko. C'est vrai, tant que Mendes, ça va point de presse pour moi, il y a 50 000 $ et bimaka, à l'occasion justifié. Parce que il y a leadership, il y a diplomatie, il y a respect des partenaires, soit au niveau de la diplomatie immédiate, donc comme on dit, les relations avec les voisins. Je pense que ça ne valait pas la peine de réagir. Moi, à sa place, ok, j'aurais... Bon, ok, la France dit quelque chose, le Rwanda dit quelque chose, l'Angola dit quelque chose. Après ces déclarations, le ministre des Affaires étrangères a convoqué les ambassadeurs. Est-ce qu'ils ne se sont rien dit? Il faut un point de presse pour dire quoi? Voilà. C'est ça la grande question. Il faut un point de presse pour dire quoi? Pour expliquer à la population congolaise quoi? Pour se mettre dans l'orgueil, dans ce qu'on ne sait pas faire. Le Congo, notre pays, la RDC, a un problème de leadership au sommet de l'État. Il y a un problème il y a le doute qui s'installe. Il y a un manque de confiance au niveau international et c'est déplorable. Les gens, ils devraient se mettre autour d'une table et discuter. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce possible qu'on parle de notre pays, que le pays que nous dirigeons, que nous ne soyons pas là? Qui se pose des questions, qui est une introspection. C'est quoi le problème? Je pense que c'est pas question d'ingérence ndé à lobika tout le meka un peu moins lingala. C'est pas question il y a ingérence ndé à lobika to kota na makambo ya Congo sans kotu na ba congolais. Obi sur le bien ingérence. Est-ce que vous avez supposé que Macron a exemple Congo Brazzaville Congo Kinshasa Sangani et sur le France ministre français il y a média qui a TV lobby Kinshasa na Brazzaville c'est le loin tes ingérences. Est-ce que tu as cette image-là? Où je prends où la France, la Belgique ils se réunissent pour parler des États-Unis et les États-Unis prennent une position Maison Blanche, porte-parole. La Belgique et la France, c'est l'ingérence. Non. Ça dit au Dobalinga la banami que ça dit neti moi il y a 15 ans moi 12 ans au bunda. Oh non, quoi pas na biso pas na biso. C'est ça, c'est ce qu'on est là langage homme politique. Nous sommes en politique et ici nous parlons de la politique internationale. Quand ça ne va pas en RDC, il y a des problèmes, cela impacte surtout les pays voisins. Et ils ont le plein droit de se plaindre, de s'inquiéter, et surtout quand vous n'imprimez pas un leadership sous-régional qui est responsable, les gens doivent se poser des questions. Et en plus, ça prouve qu'au fait, ces trois pays qui se sont réunis, la France, qui est donc un grand pays au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Angola qui est notre voisin formidablement installé, et le Rwanda. Bien voilà, donc ils ont, voilà, le Rwanda, président de l'Union africaine. Donc ça va de soi. Voilà, vous venez de m'aider d'ailleurs. Voyez-vous, l'Angolais est président de la SADC, où nous sommes membres. Et les Rwandais, président de l'Union africaine, où nous sommes membres. Et les Français. Mais ce n'est que normal que ça se réunisse. Quant aux autorités, parce que tout le monde en français, tout le lingala. Alors, lingala. Donc, et sengela ki na bango, bakota na lolenga kusolola na ndenge na bango, ba spectacle, to na souti na te. Bas mandat c'est sili ba longwa ba sélection malamu ba longwa mokonzi mususu ya et c'est tout. Les débats ingérence et sa bassesse d'esprit.
ezali kobanga te oyo ezali kolakisa mpona komema point de presse wana na makambo oyo peut-être c'est la question se posaki na point de presse également Lambert Mende ministre ya communication alobi yango balobi ke bakotia mise en application ya makambo oyo basololi na bango alors que makambo wana congolais ayebi yango te. Est-ce que ezali kobanga te au chef ya bato ya majorité présidentielle? Ah donc bango babangaka. Mais si on banga c'est que c'est bien. Quand on dit que banga c'est que c'est bien. Si on dit banga vraiment c'est que c'est bien. Ce qui est Mende, Kabila, là gouvernement banga franchement voluzi qui mango azali. La paix sur le coup mon amoli mon aïe. Alors, à ce net moment, il faut que l'on sous Makambo Zali à élection. Lélo, il faut que tout se voiler sous fasté. Moïse Katumbi a le aux candidat à la présidence na RDC. Alors que quoi Ezali est belé. Na solo lina mona mboka plutôt Félix Tshisekedi, tout moni balobi ke ba basé na koluka bazwa candidature moko unique. Nangonga oyo candidature yango ekozala Moïse Katumbi kaka pona moi kokoso aza nango soki ezali ete est-ce que proposition a fatie ko déranger mais nalobi makambo oyo Moïse Katumbi aza nango kokoso ezaneti nini oyo yebi likambo nini te tangala biso pena yango likambo nini oyo lelo Moïse Katumbi Chapwe, candidat ensemble na élection le 23 décembre 2018 à Zanayango na kati ya mboka o makamuni azanango tangela atami bale so azana kokoso te azonga kasi quand même. Oh mais on a émission tam wala to sana émission te to isa ba émission nyoso tozoloba Moïse Katumbi azozonga ye moko zela na epsina so wana yo ye moko ndemo ngenda kotika candidature na ye eloko moko te zobangisa Katumbi kozonga na mboka comme yo boy kotanga yango na tangela yango oh makambo ya batu yango na zoloba na yo makambo batu ya Kabila bazoloba spoliation mercenariat rébellion nationalité ezali stratégie oyo Kabila na batu na ye ba mettre en place baza ko banga Katumbi azo bangisa bango bazola la tête tala baza na ba cerne miso za vimba la sawa tala bango nyos ba même mende mona TV totalement baza na ba cerne baza miso na bango ba wala la pongité ba moni ke ndeko oyo ya biso Moïse Katumbi tozalaki na ye na loninga saleli musala na katanga na ninga se préparaki na makoki azana yango aza mutu moka oso tokene ba élection en tout cas tolala makale kale babi qu'est-ce que toko sala nini ba créer laboratoire moko laboratoire na objectif na ezali nini ezali comme bamoni que Katumbi population peuple ezo zelabi en tout cas au moins avec Katumbi asa candidat à alternance au moins avec Katumbi asa na moyen de la campagne au moins avec Katumbi asa na moyen lik aso inspiré moyen likia ça dit moins sport mo bezo monana kuna na musika Katumbi wana bat bamoni nding wana baba si c'est comme ça il faut qu'on ait la stratégie qu'on mette doute ko chat moi tembe moi ko ima na mitema ya bato na le lenge nini net yo net exemple net yo vous allez poser le enfant sa famille non en tout cas tous la Katumbi to voter biso to voter Katumbi en tout cas net moni ngenza wana muto ko battre lelo candidat ya bato Kabila ezaka Katumbi si kota mbalo makamano yo moloba est-ce que Katumbi en ya vraiment ninga bele ko est-ce que ko ya na moni Katumbi na moni et attirer attention na ngolobi candidat bato Kabila Les Katumbi les candidats bato Kabila. Te quand ça dit nabi na yo ke ndenge za boye Katumbi ndako le seul muto akoki ko battre candidat bato Kabila. Le seul muto oyo akoki ko battre pour Kabila sa candidat. Tu soupe ba lo bango que Katumbi on dirait moi bon il y a à point de vue à batu misu soupe bazali ko lo bango Katumbi c'est un jeu et ba opese moi les vire pour que as un candidat au dauphin il y a régime aux en place. Mais ça normal ngamo pe na za lo bango. Ngamo sur la discours ba émission na ba fin fin 2016 na ko lo bango na bi né na monde en tout cas na ndenge bango kendele Katumbi les candidats les mieux placés pour protéger Kabila. Mais toi na koti na makambu na tali rien Katumbi n'a rien à voir. Défendre te ka poser na carte ya major yo ebingai major pour na rozani et là on ni on nazana ngote on sona koti na major le rozwa. Donc voilà les bilobela ya bato à cité ezali philosophie ezali conception nazali muto nazala qui place major ezalaki yo yebi nazolia bien na ba collection bien ba privilège nazu courage à kolongwa na tikala na tala siko na tala na bon ninga to ke neboye muto penda ko telemela bato wana bango pa reverser niveau bangela
c'est ça le grand problème. Niveau bazo bangelaye, niveau bazo créer ma solo, on dirait. Donc, ils veulent, au fait, souci, ils allaient installer doute. N'a pas sur croire en Katumbi. Alors, malheureusement, Tozawana pour répliquer, Tozawana pour contrecarrer, Tozawana pour empêcher machiavélique, système machiavélique dans Mongo, il y a atteindre ne fût-ce que approche. Oh, Tozalango, oh, Bissomo, Tozalango le lot. Katumbi, candidat commun à UDPS, ils ont des candidatures malam. Ils ont des candidatures malam. C'est Katumbi Alobango Mikolonyoso, Félix Azali Ndeko Nangai, je crois que Félix Alobango Mikolonyoso, Katumbi Azali Moninga Nangai, donc Baouti Kosolola, Babi Tozo, qu'il y a un programme commun. Et l'Inkolobanin, et l'Inkolobake, Ngongezali Koya, Oyo, Bisson ensemble, na UDPS, Troye Bisabino. Nanengeza Boye, Songolo Pakalande, candidat na Bisso. Bisso ensemble, candidat na Bisso, ouais, assez à se préparer, assez à tirer la structure, la plateforme, ensemble, les a déjà, il y a Rofanda, tout ça, un projet des sociétés, les alliés, programmes, les alliés, tout ça. Donc, tout ça, leur moroté, eux, tu vas envier dans ce candidat Songolo Pakala. Il y a tout ça, tout ça, ferme. Bon, na Bisso, candidat na Bisso, les alliés Moïse Katumbi Tchapwe. Le reste, je pense que c'est là, tant que ça va une grande annonce, tant que ça va un grand événement, voilà, candidat numéro tel, monsieur Katumbi Tchapwe, Moïse, il est candidat au peuple congolais, pour soutenir à Tombolaï, avant de faire un bende, alors, est-ce que marche et plutôt activité ou meeting, il y a les 6? Les 6, hein, et comme, le 2 plutôt, comme le 9 plutôt, excusez. Est-ce que, ensemble, les alliés qu'on s'est préparés en conséquence? Ndekolangai Raphaël Walukonka, ils ont la plateforme mon côté. Ils ont la plateforme mon côté, pendant ma solo l'élection banda, ils allaient prêtes le col ensemble. Parce que nous avons tout dans ça la temps sous activité dans le mouvement citoyen MRPC au Yebi, tant on a activiste, nous avons appelé bon côté. Depuis Moïse Katumbi a nommé secrétaire général adjoint de la plateforme ensemble, nous avons engouement moko ya ko sakanate. En même temps, tu as pu t'embêter. Nous avons répondu à la question simplement. Nous allons prêts, nous allons se préparer pour le meeting le 9. Batubaya et Belé. Batata, maman, première est sortie officielle na biso, Batata, maman bilingue, ya Basina et Mibali. Boya et Belé le 9, on a partir à 10h. Biso yoso. Té, biso to. Voilà, on l'a bien on journaliste donc caméra kota. Na lobi na yo ke jour wana banakin, banachangu, banafuna, bana lukunga, bana moamba, bakofuta ba taxi na ba taxis na mamba oya bako se mobiliser, bakolata kitoko, bakozala discipliné, bakoya surtout ba jeune. Bakoya pona bakoma komona bango jour wana moko mwana Congo nyonso ezala oya diaspora za na Kinshasa oya uti na province tango nyata makolo na yo na Sainte-Thérèse makolo nyonso plante makolo nyata na Sainte-Thérèse yeba ke komi komona na histoire ya mboka oyo. C'est ça l'événement. Et là, on monsieur Zalité. Tout ce qui est dans la tête, on a finga, kotonga, bilobal, bate. Tout ce qui est au commun, on y a tima kolona yo na Sainte-Thérèse le 9, samedi 9 juin 2018. Yeba ko komi kombo na ona histoire ya mboka oyo. Tous un rendez-vous de là yo. Alors, rendez-vous il faut le baquer. Aujourd'hui, vraiment, il y a au moins, ils ont une motivation, moi, il y a jeune, bilingue, bande comme sous bazali ko soutenir Moïse Katumbi, lelo na Kinshasa, ou bande sous bazali ko liki na épée. Mais est-ce que lelo ceux qui kokosongo et mati, Moïse Katumbi tout ensemble boza quand même prêt, il y a beau adhérer na vision politique qui a moi Namboka Félix Tshisekedi bossa la na route ensemble. Mais olobi kokoso e mata kokoso ni nezali kokoso na motuna na yo tuni olobi lelo so kokoso e mati kokoso ezali kutute kokoso ni mata nationalité ba na lebi sio ke biso kanga yango bien biso ensemble tozana candidat to tcheli likia to tcheli makuki to tcheli makasi to tcheli vision. Ezali Moïse Katumbi. Donc, le 23 décembre, le 23 décembre, à minuit, à Bémi président, en janvier, c'est les remises et reprises dans Kabila. So Kabila, aux alamato, il manque bongueté. Il y a aussi le candidat Moko, ensemble, à Zana Elelo, ou à Zana compétence, ou à Zana expérience, ou à gérer. Aux autres questions, tu n'as pas de côté. Non, répondre à toi. Quand l'élection est limitée.
nabi siko yo lo ba élection c'est la matin ndeni wa journaliste Corneille nanga auto lo bango azaki na intérieur à lobby que jusqu'à présent ba budget ba disponibiliser toujours mbongo te o sengeli bongo pona kosala ba élection soka sali pe ba élection te likolo ekitele na mo tout est rotika là toujours bongo il a dit ouvertement bon ce qui élection c'est limité tous la to kona no jour wana to comme jour wana to me élection c'est limité to comme nan. Alors, tout comme Nabiso na souka presque na souka entretien Nabiso, il y a lelo moi namboka Jakindala, il faut koloba sous organisation aujourd'hui il y a makambo o maponamina RDCND ezali kokende. Yo zali komona mboka ezali kokende boni. Te mboka zo kende mabet. Ya on zo mona toujours bunda pour être leader, toi imprimer leadership mususu. Toi imprimer mutu mususu azana makanisi malamu ndokola Moïse Katumbi azali le ko incarner espoir ya peuple congolais. Moïse Katumbi azali le ko incarner renouvellement de la classe politique. Moïse Katumbi azali le ko incarner refondation de l'état comme couper ça état congolais ba valeur républicaine nango oui sengele za la régalienne c'est-à-dire que moko na biso ayebi ke ndenge ezali boye tozana tata mokonzo ya ekolo tozali na assemblée nationale tozali na cours et tribunaux tozali na sécurité tozali na boye dans social il faut mutu moko azali kanisa malamu ya ko imprimer ko pesa bato liki ya wana yango moni bandeko bazana kabila bayebi que ceux qui Katumbi azu pouvoir na mboka après 3 mois au santé changement ezali Raphaël aux ana personne qui ça va mais pas dire la journée pour le bangoté non c'est après mission le en tout cas il y a solo pénage avec raison mo yo tambola bien té le mo kili mo ko na monde mobimba oh libe mata ekitate caribien mata ekitate même bien apambe to mati dans mboka so le mati ekitate yango bon na ebité ezala nini ata o boom minière ngo ezali boom ata ko boom minière ngo ezali ata eloko mo ekitate pour ni motema mabendenge wana pour ni lokoso ndenge wana bon bolingi pété na lobi na mende azo balelo na bakagame banini wana na bandeko ya Angola makambo bozo ba mi balemi sato mais Kenya na Rwanda omona Kagame ata sa dictateur omona que peuple na yeba bazali kolia économie za kovanda Kenya na Rwanda omona na Angola ata ko ndeko Edouard dos Santos a commission la parti état un peu là alonge moninga na yetu bazu bokonzi mais ba koika bo muimwalamu esengwe yali so yo ke tala lelo ba so mutako na poto te aki Angola Kabila Salini. Asa il a voté. Économie moindo tout moindo et donc molili na molili. Non mais tu n'as pas ne ça élection là tant on va la remise de reprise. Tu coûtes na caisse à l'état. Faut déjà ma mission ma perspective en ndingwana. Bon, est-ce que vous avez économie vous avez ndingeni? Comment tu na mitu na ndingwana. Donc biso to sengi na peuple congolais nyonso. Oyo ayoka monoko ya Chiluba. Bata tuni ba mao. Ni ba kishibini, ba jugoba jani. Du tout jamule 9 buli sambom loi iba hite buni loi ku jate ba makasa mu terrain s'intéresse jata kiwe ba mushindo ku funda jine jeba mu histoire otu ndanko kwa mungalata o nyoso ba yoka nkota ya Kikongo bampangi na mono nyoso nek to bandika Kikongo ba ina bango na mono nyoso kilumbu ya le 9 juin nge kwisa kutula makulu na ngena terrain Sainte-Thérèse kwisa yina ke mutindu mosi kaka ngeke sonika ndizina nange na histoire ya ntsina beto beno kwisa mingi bakaka na mono bangoshi na mono beno kwisa mingi yoke diambu ya ntsina beto Congo démocratique ba nyonso bala bakasukote ya Swahili wa baba wa mama wazazi vijana nikwambia kama mkwe wa mingi tena kabisa tena mkuje jua nini jua kusema kama ile siku ya le 9 juin samedi sisi wote pale terrain Sainte-Thérèse kuu ya kwanza ukanyanga migulu ya unakanyanga migulu hivi unashimama hivi njoo kusema unaandika na wewe jina yako ndani ya historia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo batata ba mama bilenge basi ya mibali sango topesi bino elibe moko mokolo ya samedi le 9 boya baike na baoyo bakufa na baoyo baina kumu o bazana bomoy nzala eleki yakanan yaka po ete to sangisa makanisi na biso pona bituma to zana ngo ya kolongola ya kopikola régime ya Kabila na mabele ya Congo démocratique yaka makolonomi bale e matambe na yo enyata terrain Sainte-Thérèse na lolenge wana ndo ndimisa mi asolo te okomi kombo na yo na masolo ko ya mikolo za ikoya na kati ya buku ya Congo démocratique to tondi ni botondi fumuki mangu vuluzi azala na moko na biso po ete o ezali ko kende ezali elonga le Congo la RDC eza douleur enfantement
Congo c'est que Zobota Makalami était avec Moïse Katumbi Chapwe. Merci mesdames et messieurs, merci à moi Mboka Jakindala pour la disponibilité nayo, merci na bandeko nyonso. Bolandi biso na Vision Plus TV.com et bongo za qui focus moko essentiel na ensemble ozali ya moi Mboka Moïse Katumbi o ba congolais mosusu ba congolais pe ebele na Congo bazali ko soutenir candidature na ye bongo to sali clin d'œil moko spécial na moi Mboka nyonso o azali libanda ya Mboka o azali ko linga pe ko soutenir bongo Ozali à Malamu, il y a République démocratique du Congo. Tokutani bongo prochainement. Pour la édition Mosusu, d'ici là, portez-vous bien. Merci à Dodi, l'enfant gâté pour la prise de vie. Tokutani bongo prochainement pour la édition Mosusu. Au revoir.